Les Lobatunios, ils sont indignés dans ma propos à Marcelo Tounassi concernant Papa Wemba Kester, a détruit jeunesse. Ndenge naza awa makambuana etali ngate. Makambuana etali mutu oyo alobaki yango na bato oyo bayoki nga aza sentinelle ya makambo wana te nazo profite na yesa bino makambo susu na mboko oyo tambulukoki j'étais le conseiller spirituel de Taboulei. Taboulei ya beli nga mutu nazwi Taboulei na memie na le kander tuna bana Taboulei nyonso ngai nazaki conseiller spirituel ya Kester Emener na yembisa ye na ba campagne et puis banzembo na ye na beta ngo na anniversaire na ngape na obeta ngo conception du mot église ndezo boma mboko église comme l'affaire de tout le monde non po oyana mokili ozwi bandako ozwi basi osali nyonso mais kozonga na yo keli fele malamu te malamu ndenge apesanga nzoto na yana mokili le na kobima ngana yaki na tinel moko boy na mama mais na kozonga na tinel te na kozonga nzoto ke na simete ngana nazonga ka na place yo ngai na otaki. Merci pour l'anniversaire en haut le 1er octobre est tombé un certain dimanche et aux alandés lelo na bengisa ba famille na bino so sali fête banani baya yo mona biso ya famille na bino te na lobi église eza famille. Ça me fait très plaisir. Vacuum TV officiel avec des luxe Arlo Wangi. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, je vous dis shalom, je vous dis bonsoir. C'est par laquelle vous allez suivre cet entretien, cette émission spéciale, parce que je l'aurai plaisir de partager ce plateau avec des journalistes, animateurs télé de la ville province de Kinshasa. Vous connaissez bien, moi, Deluxe Arlo de la CNTV, canal numérique télévision, et puis notre concert de l'antenne A, vous connaissez très bien Niclette Lelo, et puis notre chère amie Rosette Katombi. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, je vous supplie, je vous convie à vous installer très confortablement dans vos fauteuils, parce que ce que nous allons parler tout à l'heure là, ça sera quelque chose de restauratif de la part de notre Dieu. Cher ami, bonjour. Bonjour Delix. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Mbote Nabino Nyon, vous avez écouté la biso de partout, magazine chrétien, émission Nabino Bolingara Mingi, o et Yamara, ba pasteur, o et Yambaka, ba mission chrétien, ba pesa ba actualité na bango, kasi pour na mukolo lelo, eza spécial. Pourquoi? Parce que tozo lovela anniversaire, il y a les patriarches, son éminence Tambulukoki. Na émission Nabiso Alelo, il y a magazine chrétien, nazalinga mon côté, nazana confrère nanga Delix Arlo, il y a TV télévision, nazalina Madame Rosette, il y a Kin 24 et l'on est na bango, tozo ya bapona bino son éminence apôtre Tambulukoki. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, amis de Kin 24 télévision, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure que vous nous suivez. C'est un numéro spécial aujourd'hui, mesdames et messieurs, puisque nous recevons un grand homme, un leader, un visionnaire, l'apôtre. D'autres personnes l'appellent l'apôtre majeur. Moi, je l'appelle souvent son éminence, l'apôtre Tambulukoki. C'est un numéro spécial, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs. Un numéro spécial, pourquoi? Parce que nous avons à mon côté. Nous avons confrère Nanga, P. Concert Nanga, Lelo Niclette de l'antenne A, Deluxe Arnaud, de Scène Télévision. Voilà, Rosette Katombi pour vous, mesdames et messieurs, de Kin 24 Télévision. C'est un numéro spécial. Je vous demande de ne pas zapper. Restez là et vous serez bénis à travers des réponses de l'homme de Dieu, son éminence, apôtre Tambulukoki. Merci Rosette, merci Nabaï Mboka sur cette télévision au travers de cet entretien.
Toropé Thomas, l'apôtre Tamboulo qui son éminence. Bonjour Thomas. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour. C'est un privilège dans un Boussonayo parce que vous êtes parmi de légendes dans l'histoire de l'Italie pastorale. Au travers le monde, au travers la ville, la province de Kinshasa, dans ces blocs, ça va y avoir surtout moté dans les moments de l'Italie. Nzambe azali nzambe na biso lokola sangisi biso nyonso mbote ekoma epai na bino lokumu nzambe ekita epai na biso awa toza na chaîne ya télévision tozolobela makambo ya mutu ya nzambe bato ya nzambe mais en réalité c'est Dieu lui-même qui intervient foi na yo ezala landa yango na kozwa eloko nyonso olingi ozwa lelo mpo na makambo oyo okoyoka nalingi boyeba ete tokutani awa mpo tosolola nalingi bajournaliste badepiese babimisa makambo yango moko moko nasolola na bino. Merci beaucoup l'homme de Dieu, l'apôtre Tamboulo qui motuna na ngai ya mbeli boso na ina tunaka motuna oyo nini ezosa en sorte que osila te ozovidete oza toujours la génération toujours ezobima basalata bazokobotama mais l'apôtre Tamboulo il est toujours là. Évitez hein eza question mo na ko répondre yango te na bomutu boy na kolobaka somo moko elobi ozali lokola nzete pembeni ya mai soki oyo ekaukaka te. Donc ça c'est la vérité. Soko ozana Yesu liloba nzambe ezosimba yo à part liloba nzambe eloko mosusu kolisa yo te kaka liloba nzambe ekozalaka ba génération nyonso koza et plus pire encore même oza te baolobela yo. Merci beaucoup l'incoufamable avant les temps, son éminence. Moutuna nanga ezali boye mingi mingi tozo bela anniversaire. Donc le 1er octobre anniversaire na yo. Yo ti lelo fetaka ba anniversaire. Et donc bino mo fetaka soute yo kana te ya bino. Nga makamnyo na kosala na mbulo yo. Nazo sala ngo pona lakisa mikolo etikala nga na mokili ya ko vivre. Eza pona pesa ba exemple. Et là on est en sala. Na sala ngo pona ngate me pona lakisa ba. Pourquoi ça? Anniversaire eza chaque année. Chaque année au kanisaka date oyo au botamaki. Chaque année au kanisaka date oyo nzambe apesa kyo nzoto. Nzoto oyo Yesu Christ apesa biso secret. Alobi na Bible papa nazo reconnaître yo opesa ngai nzoto nzoto yo pona sauver baninga nanga tuyeki na mokili na banzoto par hasard te alobi boye avant oya na mokili na yebaki yo donc nga tambuluko kinyas Néhémie Abraham mutu munene imboukamable nzengamable incoufamable avant le temps nazalaka avant sikoyo tant on a botami na liboma na nga na 1957 wana nzamba pesi ngato na bimi na tunnel on a yela kina mokili ya mama na nga oya bambala mais naza mumbala te naza mutu kuna mais awa na se date wana na ko fete yango na ko binaka na ko yebisaka nzambe merci merci non so eza action de grâce et puis en boulot eza spécial. Pour Mboulo, on a coquissé 40 ans de ministère, on a coquissé 30 ans depuis papa a été nabala. A tiré ngama boko. Donc au bina yambalo ils a jeté. Et puis na ça même bateau na le avant. Jour on les a joué un miracle. Mais oui na ngoka ngaba pour la nini yo linka ba anniversaire no ngaba. Maninga ba bi falo zo ata showbiz. Na le bien. Na sala partout na interbo monanga. Na loi RTNC en direct. Mutu aluaka ba RTNC en direct ngai pona ba anniversaire mais sikoyo esika nzamba tinda ngana manifester ministère nanga ezali na ngaba na koza na ngaba ndenge ngaba eza ndenge naza mais banda lelo boye bangoke na ajo naza nango je travaille pour ngaba lelo ngaba batu nyos ba komi ko vanda kala bazala kite
c'est Tambulukoki. Olala, Olamuka, Kombo. Balabalo boza komo nango Tambulukoki. Pour na misala ngana sali. Donc Nzambe a pesi biso makasi. Mbalo biso nyonso bana ngaba. Na batu nyonso. O balinganga to travailler pour to bimisa ngaba. To pesa ngaba ba boulangerie te. To pesa ngaba ba école te. To pesa ngaba ba bar te. Mais to pesa Nzambe ngaba siko batu oyo bayambi Yesu. Bana oyo baza ko sala révolution. Oyo bazolo bake mbalo yo vina biso pona Yesu. Voilà, bonjour son éminence, motu angeza boye, tango zoloba et puis singo posa kutuna tamituna 10. Mais on s'est limité puisque tu as une émission spéciale. Motu Nzambe, la Bible nous dit tous à la imitateur il y a Christ. Nulle part dans la Bible on a vu Jésus célébrer son anniversaire. Et tant qu'apôtre de Dieu, vous nous prêchez autre chose par rapport à la Bible, par rapport à votre maître ou comment? Mais maman, comment? Allez-y. Bien. Voilà la question. Comment ça fait-il que chaque année on célèbre l'anniversaire et puis auquel on sous mon nene au culte d'action de grâce? Karapo na yo mosali na Nzambe. C'est un rapport avec la parole de Dieu ou comment? Mais nako yosa journaliste na yebike libumna yo bimisi makampo batu ba yeba. Très bien. Donc le belinga te pona le bake yo yeba ka tete yo na occupé yo te. Toza bana Nzambe. Amen. Yesu na Bible akoma makambo nyonso te. Mais boyebi ke jour abotamaki. Ba yebaki. Batu bampaka bakendaki. Basaliaki koya na ye. Batombolaki ye. Et puis pour y baka bien que Jésus a une culture naïe, culture juive. Et puis lelo chaque année batu bakendaka na Jérusalem et ça va fête donc le fête se font des années. Ça se fait hebdomadairement. Ça se fait mensuellement. Mais ko bota manangai. Et ça dans mois d'octobre na pesa Nzambe date wana pour le remercier na oyo ya pesi nzoto nga bambala watu pesi nzoto te eza Nzambe mtapesi nzoto pona hivi bato ebele to bota mana bango bakufaki bamsu akufaki na maternité ya Lusanga menga naza et puis na yebisa bino ke na âge ya une année na ndam na kufaka ya une année na ndam na kufaka ozongaki na ma prière na kufaka koko nanga mutaya kozongisa na bomoi azwinga meminga na ba médecin abi mwana il faut c'est quoi ba réanimer nga bazongelinga mais maman nanga za ki infirmier diplômé ayeba ki ba signe vitonios dona kenda ki atira nga na mort. Donc tout ça fait que moi je dois glorifier Dieu. Na yebi ke bino bosaka ba anniversaire na ba donc botika nga na lo yo lo ba nga ka yangai na karai muno botika nga na lo ba bo fetaka na ba et pas mes sources beaucoup fêter en open église mais sans savoir que Jésus-Christ nous a passé dans nos autres là pour l'église nous c'est la religion ça n'a rien à voir avec la vie de Jésus-Christ. Très bien. Juste une question. Balobi ça devient comme moi culte ta personnalité pour oui mais la personne de Tambulukoki c'est une personne divine. C'est tout le monde doit savoir que Tambulukoki toute sa vie a travaillé pour Jésus et je dois m'attacher à lui. Pourtant la Bible était bien. Yokana lopa. Yokangai. Bible le bien. Yesa yebisi batu boye bakate batu oyo lilo banzambe pesa meli bango. Bakomi banzambe. Na opesa verset te mena opesa yo texte. Tanga Évangile à Jean chapitre 5 na 10. Okomona ke kosakana te tango bazo bengo mwana nzambe. Tu n'es pas moi Nzambe dessin morbo, mais tu as le sang de Dieu, tu as l'esprit de Dieu, tu as la vie de Dieu. Personne n'a aimé Nzambe nangaba, personne n'a aimé Nzambe nangola, personne n'a aimé l'ongoli guerre nangola. Pays est divisé. Tambuluko qui a dit dans sa malam que dans le mois de juin, le Congo et le 30 le Congo ils sont à 1. Barchive ezali. Tambuluko ya mutanza
Ce qui personne n'a bato bakumisi yango. Bakumisi nzambe. Bible lobi boye. Na ba oyo yangai. Soko pesi bango ataka mwa kopo amai. Na pamboli bino. Donc bosa kanate na tambuluko na Congo. Ba pays mingi bazoluka. Merci beaucoup l'homme de Dieu, l'apôtre Tambolokoki. Na 40 ans, il y a un ministère Oyo Sali, 30 ans, Oyo Papa Nabiso Achao Maboko Dina Bala. Aïdina Bala. Oyo Koti réveil en Afrique, dans le monde, dans le pays, nyonso a tamboli, ba kamwa. Ok. Na ibele abanéana, si il y a à refaire, au lingo zaka serviteur de Dieu, on a un. Et puis de deux, na parcours non nyonso là. Et là on dit Oyo CPA nango, et puis c'est que vous détestez catégoriquement na o etali parcours un ministère na yo sur cette terre. Ngai loko d'abord ya munene, soki na zongeli susu. Na ozonga ka mutu nzambe. Mais ce qu'on a aussi avec na bongo motema avant. Ça veut dire na bongo la motema na 24 ans. Oui. Na guta ki pe makamwa mukiri mingi. Mbalo na sa tuna na guta yango sote. Na bana kana nzambe. Et puis nzambe oyo asalelinga eloko oyo ya munene nzambe asalelanga. Na ebite so bato mso asalela bango. Nazako mela diamba. Nazaki musicien. Nazaki mutu moko otalinga olobi oyo aza gangi. Mais nyonso esilanga na mukolo moko. Oyebaka te ke Yesu Kristo nzoto na ye eza temple molimo sana. Kaka jour wana makambo nyonso nazalaki esili. Nde na banda vie. Donc eloko munene oyo nga naza yango na célébraka le 14 juillet 1981 na bongo la motema. Chaque 14 juillet nous avons une conférence à Mounene à Kinshasa pour la commission nzambe. Makambo nzambe asalanga na kanisa yango chaque année. Alors quand on a parcours na yo wana na bangamni soso tali parce que aux la réalisation est belé. Ba film est belé. Histoire toute kolobate. So c'est le logo moko oyo rata. Mais ce qu'on est au côté na parcours à Sikabo le premier on entend ça la grande célébration au Italie. So le logo ngo rata tori ko yeba. On peut rattraper un peu la mycologie et qu'on s'arrête le rôle. Gana yebite na Yesu barataka eloko te. Mais problème eza awa soki ezani eloko na zwina note. Eza eloko moko. Ba Congolais ba reconnaître ministère eza katinanga. Parce que batu mingi basala nzamba na ba o bazondima na ba o bazondima te. Est-ce que jusqu'à présent, zone d'imate que bateau reconnaître l'eau en 4 mais généralement, bazo douter nango. Pour reconnaître, il faut ça nini. Papa, pas soutenir autres nango lelo. Dans la communauté ngaba. Lelo, l'État azo reconnaître nga. Mais maintenant, pas pesa ba moyen to kotsa nzambe. Osbona terme ki mobimba. Mais biso ana mboka na biso. Bah moyens tous ces gens qui croient en Dieu. Ce que vous pesa yo, on peut 5 000 francs. Au sein de mais changement oyo lo bara au moment la kati ngaba si le changement au côté penza 100% et ça va 20%. Mais oui. Ngana bana ngote ce que tali bilongia ba tambuluko qui peut bazali. Ngana bandi eloko. Yesu Christ a tika 120 personnes disciples. Le baza combien? Des sensibles que to bandi. Mais c'est quoi l'anniversaire en haut le 1er octobre est tombé un certain dimanche. Et aux Alandais, Lelo. Na bengi sa ba famille na bino so sali fête. Banan bayak. Yo mona biso famille na bino. Te na lobi. Église za famille. Église za famille. Nzambe munene pasteur munene. To mona pe ba collègue ba pasteur pe ba yak. Bayak. Yo bana tangela yo. Yo mona Alpha Lushima na makamulanga te. Yo mona Cheri Jonga na makamulanga te. Mutula mutaza na bandege nyonso. Mais oui, et ça ba misusu to benga ba omba yaka te. Tout ça. Banga ngaba, ba ngaba pona ko tango pona ko bimba ngo ezala. Maman, ngaba na l'église nyonso bozawa. Soki bazana intercession mwana ngaba. Oyo abongwani na tambulukoki. Azwa via prière tambulukoki. Ngaba ezali elakisi batu nyonso. Batu mususu wa
tokobana ko yebisa un jour to publier ba Eve moto na ti église wana bomona moto batinda ye nanga atele maboko po makambo efungoma ezanga l'église pelao mais to sala ngo pona gloire na mais yeba ke nga pesa musala munene pezo continuer awa sikoyo tozo tala te ba oyo to bimisa mais tozo tala ba o batikali to bimisa ba mais siko manifestation mo ile kandene kolia komela bon eza fête te tamso bato ba kanda biso ba libanda ba koiko yoga soki lelo na bengi bato kolia oyebi ke place wana eoza mobulu fête pe oza sote oyebi ke bato bakobunda pasteur monga pesa bato pondu kuna soki na kinga sali wana abomisa bato te abomisa bato de problème eza awa tokozala na omoni balabalo aveni Tambulukoki ex Kaemba okiti yango tina numéro ya suka lelo ekomi numéro 2 nga mutu naza o numéro 2 na coin numéro pe ya suka kana ngambo eza lupango na ngai ya munene awa naza locataire na bureau na ngai yango nayebi ke nazo zwa ba bâtiment nyonso ozala bureau na ngai bato bana posa yolo ba cadeau jour yango ba ya na bango bato ba cadeau baya ebele me yoka nanu tokozala kuna 12 heures biso tokoma ba 10 heures tobongami 12 heures grand danseur 12 heures tobandi 19 heures toza wana na kati wana tokoyamba nakozala na papa na ngai papa Nkelani aoya po asambela mpo na ngai yaza papa na aoya po asambela mpo na ngai bato bakokosaka oyo akufi oyo asali bo aza na bomoi aza na bomoi jo bayebisaki oyo akufi bato mingi babengaka na bi soki azokufa ngamu na oyebisa bino mpo nga na oyeba yango ava botika papa wana asala mosala na ye nayebi ako mokolo me akoya po asambela mpo na nga mpo nzela eza nzela ya pasi tosalela nzambe tokobina tokoyemba mutu na mutu eza anniversaire ya Tambulukoki kaka te ndenge bolobeli eza mutu nyonso oyo bana na ngai bayoki mateya na nga bango nyonso bazoya kofete jour oyo bayaki na mokili ata eza même date te biso nyonso mpo tozalaka anniversaire ezalaki telle date mais boreporte yango donc le 1er octobre chacun de nous va se rendre compte qu'il était esprit et que Dieu lui a donné un corps. Donc, tango ba se rendre compte mutamta na gâteau na ya anniversaire na ye. Mutu na mutu. Mutu na mutu. Et comment combien? Ezala batu musu ba oya na ngote po ba yebi te mba o ba yebi. Akosomba gâteau na po a fêter anniversaire na ye. Donc tango to ya to lieba gâteau to komisi nzambe ngana uzana ngaya mulaye. Soki ya 5 mètres, soki ya combien de mètres na uzana ngaya mulaye. Oyebi ke ngaza 6 mibale 66 ans. Eza gâteau ya kitoko. Musique yako beta toko kumisa nzambe biso nyonso pe toko sambela. Toko sambela po miso bato efungwama. Le grand miracle que ça miso na ngai efungwama na sakana suna vie na ngai na mokili ote. Donc na vivre sute po na lipa po na tonga bandako mais na vivre po na zonga esika nga na otaki. Po oyana mokili ozwi bandako ozwi basi osali nyonso mais kozonga na yo keli felo malamu te malamu ndenge apesa nga nzoto na yana mokili le na kobima nga na yaki na tinel moko boye na mama mais na kozonga na tinel te na kozonga nzoto ke na simete nga na zonga ka na place oyo ngai na otaki. Donc bato nyonso baza na conscience wana que faites attention parce que le retour ne va pas se faire comme ça. Le retour, tu peux aller atterrir là où tu ne viens pas, de là où tu n'es pas venu. Donc, anniversaire nangai, na date wana ya le premier, et ça mise en question à chacun. Est-ce que na kozonga côté na utaki ou bien na kozonga na kesa la satan? C'est très grand. Hein? Dieu m'a donné le pouvoir. Dieu m'a donné d'être ministre. Dieu m'a donné l'argent. Mais est-ce que vous avez à côté?
Voilà la raison pour laquelle vous avez. Ceux qui vous saluent bien et que batunios bayoki message oyo nzamba kosala. Et puis nazo benga ba malade. Baya ba malade ya lelo ezaka ba kokate ba paralytique te. Batu mingi bazo vivre na ba diabète. Batu mingi bazo vivre na tuberculose. Batu mingi bazo vivre ba pine kufi bango. Omona moyena ya sukuna pa na bineza te makolesa la passe. Toya Yesu Kristu batiaki ba c'était na makolo po makolo na biso comme bien. Na ba rhumatisme na maboko. Na ba AVC et tout ti batebele. Ngamo na zo ango na mona Yesu ko salisa ngata leo na zo te. Pensez-vous réellement il y aura le miracle ou bien bozo biso kaka na ba campagne se komi kaka vele. Rosette toyebi yo. Na uto ko sala campagne munene. Et pas ya moi nanga kizamina na tei na conférence bato bazali kuna ba moni. Na campagne toke bo moni yango. Donc kotuna ngako ko tutaka suna ngate na Angola ba mona yango donc yo na biso wa to dute na miracle te. Ah sunga bango. Na ngana fanda na mutuna oyo lembe ba mable jusque là. Vous êtes constant dans la parole. Muta abongi yango azate na Congo. Sango mabe sur l'apôtre Toyoki na noté jusque là. Donc yo bango. Eh mutuna na ngai yo. Toyoki na noté. Toyoki te. Voilà. Ata toyoki et ça biso po l'autre. Amen. Yango est-ce que yo kombo na yo lembe ba mable. Quel est le souci? Lembe bisamable. Lembe bisamable. Quel est le souci au lembe bisamable azanongo par rapport à l'église corps du Christ actuellement, l'église qui est totalement foutue, qui est totalement malade, et vous dans votre coin, vous vous préparez pour fêter l'anniversaire et l'église est en train de mourir. Papa. Quel est le souci majeur que vous avez pour l'église? Conception du mot église ndezo bomamboko. Voilà. Église est comme l'affaire de tout le monde. Non. L'église n'est pas l'affaire de tout le monde. C'est pas tout le monde qui doit remarquer que l'église est Zamabé. Parce que il y a d'abord mon église Zamabé. Il y a une église. Est-ce que Jésus a côté 4 nayo? Si Jésus a côté 4 nayo, aux gens va ligner ta comme on a été, oh il y a ça malade Zamabé. La religion est différente église. Et puis pour y avoir Noé à ça la arche pour à côté sabbat. Par contre combien à 120 ans? 8. Et ça, c'est l'église qui fait ça. Les leçons sont tournées dans la cathédrale, bien l'église est chrétien. Non, il n'y a pas chrétien. Un chrétien, c'est celui qui vit comme Jésus. Donc, le problème, il y a un problème, il y a l'église. Parce que il y a une église. Il y a une église. On vous reconnaîtra par votre fruit. Mais ce qui, pour ça, l'église à Congo est à l'aise, mais l'église à Congo, est-ce que ça y a l'État? Et ça y a l'État? L'État coûte ma boko kunate? A coûté ma boko n'andengenin. A coûté ma boko n'integenin. So a coûté ma boko n'a pas pasteur ou y a ndimeli. Mais l'église c'était parce que le pasteur moussou y a solo l'État golinga bangote parce que batakakaye. Alors ça bangote. Quel est votre point de vue actuellement? Actuellement. Ce qui pasteur Moko a taillé et qui soulevé peut-être une grande partie à Batou. L'homme de Dieu qui s'appelle Tambuluko Kinyas Néhémie. Néhémie Moutatongami. Je suis Tambuluko qui je sais que vous parlez de tel petit, de tel. Okay. Bangonyo bazo reconnaître nga papa na bango. Okay. Mais yoga na yebsa yo. Tamba tombola kimbongo. Ba yebisi Yesu. Nana sala ki César. Yesu te nzambe tabi. À César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Tu vois comment que là, à moi l'or, à moi l'argent. Moi je ne peux plus parler de cela. Ndenge naza awa makambuana etalingate. Makambuana etali mutu oya lobaki yango. Na batu oyo bayoki. Nga za sentinelle makambuana te. Parce que naza ni lo lobate na oyokanga. Ceux qui n'a corrigé mutu alobaki yango oyebisanga na tata na yete. Ceux qui n'a lobeli bato bayoki yango bayebisanga to yebi yote. Oza mutu na biso te. Conseil na opesa bango bayebake awa toza na se tozo sala nzambe. Ba bengi biso boyokanga bien. Soyez miséricordieux les uns les autres. Ne jugez point.
ni les pasteurs, ni les autres entre nous ne jugeons personne. Mais prêchons Jésus-Christ. C'est tout. Merci. Dans tout Kenera, Koto, Ndekonanga, Rosette Aloba. Parce que le lot est un patrimoine national. Parce que le lot qui est ceux qui n'ont pas un patrimoine, ils n'ont pas de diriger. Le lot, ils sont indignés dans les propos de Marcelo Tounassi concernant Papa Wemba Kester a détruit la jeunesse. Parce qu'il y avait un esprit qui était là-dessus. Et puis, il faut que ça ait des listes qui Père Azam et Kester. Bon, on est à Makambo, nous sommes à Kende, Bomboka, et là, sur la Kimiate. Si un conseil a donné na pasteur Marcelo, et puis, ce que vous appelez la moïko qu'on réconforte les botas, il y a Wemba et Kester, au Bazangi Kimia, na Mokola, le tout sur la boue. Nazo profiter na Isabino Makamusus. Oui. Na Mboko, Tambulukoki, j'étais le conseiller spirituel de Taboulé. Taboulé ya Beli, na Moutnazui, Taboulé, na Memie, na le Kandé. Tout n'a pas na Taboulé nyos. Ngai, nazaki conseiller spirituel ya Kester Mené. Na Yembisaye, na ba campagne, et puis Banzembo na beta rango, na anniversaire na ngape, na obeta rango. Donc, Nzila Vele, la Nandi Marango. Mais encourager l'homme, quand même, il reconnaît. Pardon. Non, il reconnaît. Pardon. Vous êtes en train de reconnaître. Pardon. Kester Azaki Mundi Megis Zangai. Wow. Donc, si na Oyo Bolobi, je n'ai ni I, ni O à ajouter. Parce que l'homme qui a parlé, il a parlé de sa part et de la part de Dieu. Il a dit. Ceux-là qui ont travaillé, de leur vivant, ils ont reconnu Dieu. Oui. S'il y a un problème, que Dieu le juge. Merci de votre introduction. Papa, tout le monde l'anniversaire, tout le monde a fait d'anniversaire d'action de grâce au Dieu Bilongi Misatu. Ils ont la signification tout le monde avant, le présent et le jour Au moins, jeune garçon à côté, il a 24 ans. 24 ans. Bazaro ben Joe Kester. King Azaro ben Kester. Azaro yana ndaku nanga bonne année Azaro fêter nanga. Mais tango na yambaki nkolo na komaki oyowana. Tango naza mwana muke, nazaro latsa ba musicien bato belé na mongo papa za opesa ngai. Nazaki mutu abato. Omoni wana oya asisa ba guerre Angola ba tout ça azawana. Oyo akomi mukolo. Moi sagesse côté. Mais je demande pardon d'avance. Mais boye pas bien. Na yaki na mokili comme prédicateur de l'évangile. Na ko sala nyos na tika na zan équipe mo ba général tous les jours 40 jours de jeûne ba général pour que je prêche Jésus-Christ. Donc au monyawa na zolinga na fête na ngai anniversaire kombo Yesu etombo. Yango na sala ba stratégie wana. Pona makambo na mususu pardonnez-nous les uns les autres. Donc, tous la mitou makasité, Tomi Kitsa, encore la tombe. Dans la période électorale, l'apôtre Tambuluko, qui sont dans la spiritualité, est-ce que la politique aussi vous aspire, l'homme de Dieu? Oui. Je pense. Très. Le jour où Dieu me dira de vous dire que je suis en politique, je vous le dirai. J'aime la politique, mon fils ici. Azam même le Junior. Qui a vu le fils, a vu le père. Donc, qui a vu le fils, a vu le père. Mais ton monde dit, oh, on est à 24 ans. Mais il y a aucun quoi ça. On dit, hein? Photocopie crachée pour moi. Et là, il était engagé. Donc, au moins, la politique est ma bête. Ce qui est différent. Qui fait la politique? Quelle sève a-t-il? Si c'est un chrétien, même un apôtre, pour faire la politique? Wow. Oui. Ici, dans le monde entier, les grandes directives ont été données par les hommes de Dieu. Dans l'Afrique d'ici, Desmond Tutu, Awela Mandela. C'est pas grave. Mais, quand tu as une politique, tu as une forme de politicien congolais.
Mais ça beaucoup type na politique et autres qui s'appellent ça bobanga ngote yo pasteur au côté politique obanga eloko wana te kene mutu otelemisi eza biloko wana e koma oh la politique ba kosa yo nde okosa bango te ka bango bakosa e bongo ni yebsanga pasteur awa na stade bakota kosa ni donc pas politicien ba benga biso to ke no sambela et comment la cadre nous risquons de voir l'Assemblée nationale plein que par oui pasteur. nakutu na lobi yango avant nazo senga na mandat moko toza na 300 pasteurs na kata pa biso bato influence église kotika la banane et bon soko za na parlement de église kufi papa na yebi bango référent oyo Zobela uto kufa c'est un bon pasteur nga père na spirituel basé belé na parlement ba homme de Dieu. J'encourage un jour je peux être là. Ah bon? Je vous l'ai dit. C'est aujourd'hui que vous avez compris que vous devez. Ah, je dis j'ai compris mais boteli ba photo misa tout est. Oso mo que photo moko et zo ndimisa. C'est-à-dire na une expérience. OK. Na so encourager ba yo moto koti déjà ko bangate et puis benganga conseiller non on va nous faire ce conseil. Le quota médecin et pasteur Azali, politicien et pasteur avec l'esprit de Jésus Azali. Je salue en passant l'évangéliste international Kizamina Kibila. Oui, il a osé. Conseil Nazaraki na Rotterdam, à France à Yé, à Yébsinga papa na bi je t'encourage, vas-y et puis à Bimaki. C'est mon fils, c'est mon fils. Il y a ça la thèse, c'est moi na mutu mususu au benji ongaza. C'est ma fille, baza mamso baza. Mais na koko comme ma bangola. Ba on peut ba yebana baza. Alors son éminence, je crois que mutam tayebana ndenge na ye. Oyebi que l'évangéliste ata boza ba pasteur, mais l'évangéliste a likolo parce que il y a ça plus proche na peuple. Il y a aussi ce maladie à battre. Il y a ça, c'est comme ça. Les leçons qui sont plus proches pour notre évangélisation et la guérison. Son éminence, je crois que toujours qui est de lentement projeté dans l'émission de Bisso, ma soeur est qui est mingi mais maman il comme te vendait juste pour l'anniversaire na yo, na lingi toye bakara to sunga besoin na Bisso, au mingi bakoya, baya na etanine. Bien que c'est la fête, bako pas se préparer comment spirituellement en fait. Ah, Rosette. Oui. Gloire à Dieu. On le vit bien, hein? On le vit le quoi, battre mon soutien, hein? Bien, Rosette. Bon, on peut pas le vivre le quoi. Voilà. Fête Oyo, ils ont bien préparé. Ils ont fait anniversaire à Tambouloko, mais ils ont le pays mon bimba. D'abord, les chrétiens, il y a vrai sens à christianisme, il y a religion. Batu nyonso baza invité. Mais si on est invité qui nous mobimba vana. Boya, bo se préparer la prière. Et puis ce que ça maïel mikolo, osa comment jeune na yo, o mettre vie na yo liboso nzambe. Otala comment tu marches. Et puis o nzambe, je suis faible. Nzambe lobaki que les faibles disent je suis fort. Otala pe vie na yo. Nengo bandana ndengo zoke. Soki simba bien te senga nzambe a opesa yo. Toko sambela pour la guérison. Guérison ezaka ya nzoto te. Même ya vie tout ça. Toko sambela. Na bengi présence ya papa Nkelani aza tata na biso a vivre na nzambe tina suka biso to pesa ye merci. Biso to zana ye ensemble. Aza andima peke bana oyo ba zelingai po na sambela po na bango. Donc, tout peut s'appeler mais merci pour la vie. Il y a 93 ans. Donc, c'est quelque chose de très grand parmi nous. Na lingi to yebake, ils ont presque beaucoup de temps. Et puis, tu ressembles un peu pour la belle élection. Il y a un bon abisso. Tu ressembles pour la belle élection. Et aux amalam, aussi, ça va, comme le pays, il y a un mogotiki. Tu ressembles. Na wolo ba pour na konzi amboga na ngai. Ceux qui baza ko mona pengai, obe ba conseiller na bango ba moninga. Okanisa pe anniversaire na ngati. Ya bato bele bozo kanisa ngape na saleli nzambe. Bokanisa penga ekopesa nga courage na ozane sengo. Ngai musala na salaka na ba présidence nyos. Chaque président na memele mutanzam. Kenya, américain, ti amona président
assemblée pour naé azonga nasala ngo toujours boki pepenga. L'homme de Dieu, nous chutons déjà vers la fin, pour la fin de cet entretien. Est-ce que ça va ouvrir sur le manuel parce que vous a toujours documenté? Parce que quand vous avez des ouvrages, des manuels, vous avez une restauration, parce que le l'apôtre Tamboloko qui a un livre pour la lecture pour la continuité du ministère. On est bien dans un livre. Jésus-Christ a comment il a pu? Na obima intrus. Jésus-Christ a comment il était? Au moins, biso toza au Congo, et loko baso benga égoïsme comme mingi. Toza na bana awa. Livre oyo ba bengi ya Luc et retracé via Jésus Mobimba. Ce n'est pas Luc qui a écrit ça, c'est pas Jésus qui a écrit ça. Donc, makambu nyonso bana nanga nyonso bozana droit kokoma, mais nazo yebisa bino que j'ai écrit des livres. Bo monango. Donc na mikolo eso ya ba monango, mais livre moko na koma oyo penza ekokoma maka yango moko nano. Beaucoup avec peu. Le Congo, le peu que nous avons, tout ça la mingi. Le peu des enseignants que le peu d'enseignants tout ça na bango, tout tombe la pays. Le peu de journalistes tout ça na bango, tout tombe la pays. Et puis ba or ba diamant tout ça na bango, atandambo tozo simba, tout tombe la mboka. Parce que mboka oyo eza mboka kitoko. Nzamba kozwa mboka kitoko boyete atia ba diamant likolo na sagesse ya zoba batia. Non. Biso zamaye. Tout ça c'est go force na biso tozo mboka oyo pour le reste du temps. Voilà, merci beaucoup son éminence. Il qui a retourné à Motuna, mais comme déjà dans Souka Masola Bisso, surtout le bito Baxelo, moi Mouké, mais on peut répondre s'il vous plaît. Livre au commande que c'est servi battu. Donc on l'appelle suite il y a Bible, comme le font les branamistes, par exemple, la brochure na bango, mais sous comment on peut faire battre un livre pour pas que la Bible se continue. Aux étudiants, vous avez un problème. Merci beaucoup. Ça regarde les branamistes. Voilà. Et ça, quand vous voyez les gens prêcher, ils vont vous dire, parlez de moi, c'est ça. Merci. Paul dit, prêchez Jésus, parlez de moi. Donc les gens parleront de moi. Amen. Et nous allons faire tout pour que les restes, mes enfants sont là. Le jour où je ne serai plus, ils vont compiler les livres et les choses. On va vous donner à vous tous. Mais je vais vivre longtemps. Ça, je vous l'ai dit déjà. Le 1er octobre 2023, déjà, c'est l'anniversaire de son éminence. Tout ce qui est Banso, qui s'est au travail parole, au travail prière. Il y a son éminence, l'apôtre Tambouloko qui boya na Aveni Kaemba. Oh, et là, Lelo. Aveni Tambouloko qui ex Kaemba. Aveni Tambouloko qui ex Kaemba. Ah, bah, tout ça, c'est un mundele, bacha, mundele, mais beau, bengango. Voilà, tu es aussi référé Kanengo. C'est-à-dire ex-Kaemba. Actuellement, Aveni Tambouloko qui boya et Bédé, qu'on fêtait ensemble dans son éminence l'apôtre Tambouloko qui. Mesdames et messieurs, donc comme il y a ce Nabiso, tous ceux qui ne sont pas il y a présenté une émission spéciale. Merci à Moto Nzambe, l'apôtre, puisque ça qui facilité malgré ma multiples occupations et patience fallait ça. Merci. Zaba Pambolaye, merci à l'équipe technique. Je vous dis au revoir. Portez-vous bien. Bonne suite de programme sur votre chaîne. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Toyamba qui pour Nabino apôtre Tambouloko qui son éminence. Donc dimanche au déjà, le 1er octobre, Bissonion son avenue Tambouloko qui n'a commis Nyangaba. Donc babing sibinonion so ezakate o bana foi audacité. Bissonion so bauti ba kilt na église à Saint-Esprit au Congo Mobimba, peu valongo. Ah, peu valongo Mobimba. To zalawa na Bissonion so pour nous célébrer l'anniversaire, il y a papa Nabiso, apôtre Tambouloko qui, au moni papa, au moni junior Tambouloko qui futur honorable Nabiso. Nazala qui nga mon côté, Nazala qui na bandeko nangai, Rosette il y a Kin 24, Delix Vancouver, il y a Cien TV télévision. Merci l'équipe technique Mobimba ICT patron Ziger. Merci parce que Régine Ainde et Songi biso pour hôtel biso na bandako l'équipe na Mobimba. Bongo bino na biso tokutani mbalasima. Bon suite des programmes sur antenne A, la chaîne des références. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour cette soirée. On était avec l'homme de Dieu, l'homme de la délivrance intégrale.
l'homme qui a une histoire, na pastoral, na mboka la biso. Si quand on a examiné le mot, ce qui ça va choquer et choquer carrément et au plus bien restauration. Mesdames et messieurs, le patriarche, l'apôtre Tambo Lukoki, c'est le paix qui nous reste. Tu vas comme Mémiaï, tu vas aussi bénir. Le 1er octobre, ça sera quelque chose de bien. Nazalaki Ngamorote, Nazalaki na Rosette Tombi, Nazalaki Nandeko Niclette Lelo, Auto, Pantakin Teken ensemble, et puis c'est Mazamalam, Nana CP, Nandenga Osarate, ce qui est sous Azongité, tout ça, mais allez-y, mesdames et messieurs, j'ai dit, je parlais, je finis. Vendétisation sur une colazonité bisonnée de Vandi Awa, na apôtre Tina Lola, to Tikanate, Tao Lao, Talaka CNTV, canal numérique télévision, et Bakata Mboka, et Mbakata chaîne Mboka Congo, na Banzi, Ngana Sukia. Ciao Lao. Delix, ça me fait très plaisir. Vacuum TV officiel avec des luxe Arlo Wangi.